Bandeko na ngai, bonsoir. Bandeko na ngai, likambo na koloba lelo, na koloba yango vraiment na kanda. Et puis, nalingi bo comprendre ngai. Oyo na koloba. Nayebi na monde ya lelo, malfaisance. Donc, mabe ekomi acceptable. Mais ngai naza ko kamwa. Tokomi peuple ya ndenge nini. Oyo ke mabe. Oyo ezali kosala pasi na mitema ya batu, mais batu baza kosepela na yango. Ezo kamwisanga. Bolandanga malamu. Nyonso na koloba na kanda, mais soki bovandi bozonga batu, bo réfléchir. Bandeko mokolo mosusu batindilaki ngai video batindilaki ngai eutaki na Angola. Mais ezalaki mwana mobali moko akangi fille moko en otage. Ezalaki na Luanda. Alors abandi ko sakana na fille wana. Mais azo filmer yango. Bazaki ba fille na simisatu hein. Donc asakani na bango, azo filmer yango. Donc azako nioko la bango et puis azako filmer yango et puis atient na réseaux sociaux. Tango ekomeli ngai na monaki yango impossible. Que muto wana soki ezalaka ta mosusu rapport sexuel, on allait encore comprendre. Mais akangi bango en otage, sikoyo azako nioko la bango ko forcer bango salaboy, allez salaboy. Donc par force, après ça a filmé mon nyonso, a tchango na réseaux sociaux. Alors tango batindeli nga yango, oh, namonaki yango impossible. Vraiment na salelaki yango vidéo to lansaki yango. Dieu merci, télévision moko ya Angola ezwaki yango elakisi yango et salaki kaka en tout cas na sengaki ke bato wana bakanga bango. Et c'est kaka journée moko bakangi garçon yango. Baiko filmer yango namoni bazongiseli nga yango. Que moto yango effectivement bakangi basali interview azako expliquer que amonaki yango ke non soka asalaki acte wana akobima danger na bakamarade na ye akosala mwa succès moko boye ke non akozone basi akangi bango en otage allez apesi bango basalaka soki nini na nko et puis abwaki yango c'est oyo explication na ye bakangaki bango vraiment merci na police ya Angola na acte wana bakangi ezoi kaka journée moko bakangi garçon yango. Bandeko oyo na lobela siko ezali na poto. Bandeko nazali ko comprendre susu te to boti bana babotami awa bazokola awa na moni dernièrement mwana moko na Manchester na kope na ye pazo sala amour na bango na ndenge ya normal. Mais kope na ye a filmé yango ndenge osala amour na mwana mwasi wana ye moko abombi elongi na ye mais a filmé kaka mobimba ya mwana mwasi na ndenge basalaki sexe a tia na ba réseaux sociaux. Mais mwana mwasi wana c'est une jeune fille na Manchester azana tata na mama na ye awa na poto azali akendeki ba classe azana ba camarade azana na vie o yamenaka awa. Sikoyo mwana mobali wana salaki acte wana asa un jeune garçon bazaki na ba 20 ans, ba 21 peut-être, ba 24, 25 ans, 23 ans, 22 ans. 26 ans même nayebi ko douter comment expliquer ça. Mwana mobali salaki acte wana alingaki ba parents ya mwana mwasi wana tamba ko mona yango basala nini basepela bamela babina ke mwana na biso kope na ye asali ye boye atchaka na ba réseaux sociaux. Na tuni question na mwana mobali wana na garçon wana salaki acte wana na jeune fille wana. Bandeko nanga mokolo mosusu ba petit moko bangolé ba rapporter ba ko lukanga. Ba ko lobana ngai kota
Ok, viens à biso te ko luka yo to yebisa yo ke batu na yo moko boye basalaki mabe na ndeko na biso tolingaki toboma ye. Alors tozwaki décision to ya koyebisa yo yango avant tosala yango tomonaki ningi non soki toyebisaka yo yango parce que bazali batu na yo soki toyebisaka yo yango olingi kopekisa biso yango wana tochangeaki boule tomonaki tosala yango nano mais tobomi ye te toye po toyebisa yo pekisa batu na yo natali baleki wana baleki ya biso kaka ya portugais ngai na bango soki basalaki nini o te tovangeaki kaka mais bovange na ntina nini bapesi nga lisolo ntina bakenda kovange moto wana esali nga mawa na motema na nga mais moto wana bango bakendaki kovange bayebaki te keno bapeti wana bayebisi nga verité keno bango baboma ye. Donc tina batikala koboma ye nayebi te mais bamoni kaka keno bon basala ye mabe mais baboma ye te bapeti wana ya angolais wana bazali mabe bango baboma ye. Nakanisi bolandaki le 11 novembre fête ya indépendance ya 11 novembre oyo eleki oyo mondaki tout beleki na ambassade d'Angola balingi baleka mwana soki mwana ya ambassade soki mwana nani wana. Donc bangolais baza bongo bapeti wana bangolais wana babangaka te baza na esprit militaire basese kobeta. Alors bandeko na ngai mwana mobali wana asalaki acte wana na fille wana soki osali bongo na mwana na nga ya mwasi bokomona nga na ndako ya libota ya mwana mobali wana nakopapola na tata na mama na bakutana na doki ntango yoko yo akuti bango bibembe mpona koya kovange bino. Donc awa na poto ekozala bongo donc omoni nga mpenza na ye na ndako tata na mama na yo donc ntango yo ozwi sango okitala baboti okoti bango bibembe donc na tata na mama oyo na okuta na ndako bazalaka bibembe. Eza susu na sensi te tokoma na niveau ya kosalaka ba acte ya bongo mwasi yo ozobima na ye copine na yo ofilme ye bosala amour obombi ya yo ozwi kaka ye ofilme ye mais po osala nini. Namoni mosusu euti na France lelo mwana ya mwasi nayebi te ce qui s'est passé na mo balakisi ngai mwana mwasi wana na kati ya ndako na ye azwi jeune fille bamusu baza kofilme bamusu baza koencourager le mal. Il me semble salami na France mwana mwasi ba déshabiller ye na age wana ye azali ase akoli azovanda na France asalaka aza kotambola bo déshabiller ye boza kobeta ye na ceinture mpona nini soki ye oza koakize ye keno abibi na mobali na yo et la fille est tentée de refuser que non asalaki te ata kutu ye asalaki yango. Mais maman na niveau wana bo déshabiller na kati ya ndaku bo filmer bo tindo na ba réseaux sociaux mais intérêt nango ezali nini ezali nini. Mais mobali na yo oyo alingaki ye ayibaki teke azana mwasi akokolinga jeune fille wana te sikoyo osali na fille wana mobali na yo osali ye nini. Mais zo mobali na yo pe déshabiller ye beta ye bongo filmer tinga na ba réseaux sociaux po mona ke nozo punir batu ezali na sens te. Vraiment bandeko ya jeune fille wana soki bozali na France ya solo bosala quelque chose vraiment bozwa police bokende na tribunal bo porter fille wana plainte soki bobikisi ye botiki ye bozali bazoba akokaki kosala acte mosusu soki fille yango ayibaka d'accord peut-être koexpose ye po na comportement ya mabe ya koyiba ya mais okoki kozwa ye te po abimi na mobali na yo bi oza kosoupçonne ye ozwi ye na ndako na yo oza kofilme ye otiki ye ni
et vous avez un bateau, vous avez appuyé, vous avez filmé, vous avez longola bilamba te, longola bilamba. Et puis vous avez bête un ndako na yo, c'est comme si vous avez nyama na yo. Et ça linga y passe. Et puis ozui yango otindi na ba réseaux sociaux. Ce que otindi na réseaux sociaux pour biso to sala nini. Toyoka esengo. Mais ba oyo ba koyoka esengo, ezali kaka bato e mitu esala kate. Po ngai epesi ngai kanda. Epesi ngai kanda na mutulu nga nazo comprendre te mais société monde yango to vivre lelo ezali monde ya ndenge nini. Malfaisance c'est un niveau oyo. Mais non. Mais non. Okangaki ye na musala longola ye. Soki moni mobile wana azali sous importé pa na yo te. Bengana ye na ndako na yo. Siko osali na mwana mwasi wana na mobile na yo kosala te. Mais mobile na yo talulaki no. Ye azana ye mwasi lokola yo tamba lulaki yo ndimaki to yebite soko na ndeki mbongo soko na ndeki lamba ba pesa yo et comme lelo kele kuma mwasi na ye andako eza de même na ye soki asalaka pa na bino soki koma o ye asalaka mais azali mwasi faiblesse na ezali kaka azwa eloko mwasi azali lokola soso mwasi soko bwaki liye loso alandi loso kaka esika obwakaki loso soko obwaki nguba okomona ye atiki loso akomi kolanda nguba kaka esika wana ezali loso na nguba soko obakisi masango atiki nyonso alandi susu masango oyo esika ntango kozwa susu loso obwaki kaka likolo esika obwaki loso ya liboso obwaki nguba na masango omoni atiki nguba na masango alandi susu loso oyo ekwei mwasi azali bongo azaka na motema moto azwa kaka apesa nzoto po ye azwa soki azwi akomi na poso eloko mosusu eloko wana poso eloko ye azwi poso yango mpe esili kaka te azali moninga na yo mwasi soki okangi ye benga baboti na ye benga mobali na ye bosamba boresoudre yango mais bokoki kokanga ye en otage bongo te bolongola ye bilamba po bosambwisa ye et puis botie na ba réseaux sociaux siko biso tokotala yango to bénéficier nini tu as encouragé le mal wana vraiment Manu Zakaria Kosi Kongo oyoki makambo nalobi mabe Don Rodrigues ndeko nanga nalobi mabe Manu Keva Kikita ntumitangwa vraiment ezaleli ya boy na mokili ya lelo Irma wa Adamu Kilola vraiment boye mokili yango Nzolu Vonda boye Kienga Ketuya Mama Maria vraiment mokili na biso komi boye ndeko Jibril na pesi kaka toli ngai boye na kokate bandeko ya mwana mwasi wana o balongoli bilamba bolimsa bango bolimsa yete bo porter bango plainte ba payer na acte na basali ba payer ba comprendre que notre zali na poto bokozwa liberté ya niveau wana te vraiment mwana mwasi ya bato aza pe na droit à vivre to comprendre que non soki amitié moko ezalaki wana asali mabe ki abima na mobile na yo mais oui tu as raison mais trouve une autre façon ya ko résoudre yango mais non ozwa yo sala acte ya bongo olongola ye bilamba o exposer ye bo filmer et puis il y a aussi des gens à côté parce qu'on encourager les mal bango nyonso il faut bakangama naza désolé et puis peuple congolais ezaleli wana ezalaka na bino ezali na sensité ce que sali boy ce que bazali libote Angola ba angolais boy mais ba ya ko beta bino masasi na poto je vous assure hein na bongo sali bongo na suki wana
Ciao, ciao.